Sarah Tola TV. Et ça rapport fallait fouiller la porte mon boy. Ok. Batma beba kota. Oui, il y a passé, fallait à l'époque, tout le monde a battu na yemo ko bonsoir na média. Bango na bango. Sarah Tola TV. So nzamba chayo orgueil wana chayo ka bongo tikala no ka bongo po nzambo akela wa ebi poanya chaki na ba capacité wana. Toi yeba ki bato ba kwantouré ba uza bato malamu te. Fallait tika na orgueil ni wana ki alinga ba journaliste te. Sarah Tola TV. Moi je trouve que message à papa Edi Badiata Ezaki bien. Aloba bien parce que les lots sont moteurs fin à combat à Fali, ton à combat à ailleurs on voit Fali directement. Sarah Tola TV. Je trouve que ceux qui au fond les portes, il y a quoi embrasser tout le monde. Il y a par rapport au code ça va infiltrer un jour. Sarah Tola TV. Papa, est-ce que il y a beaucoup et on a battu, ba ministre, ba député, ba comédienne, ba tebele, ba sala ba chirurgie wana. Ok. Sarah Tola TV. Ok. Ba cheli amande na ye, ba futa bimiti. Ok. Ba cheli amande na ye, ba futa bimiti. Sarah Tola TV. Infraction à liboso wana. Diffamation contre qui? Pasteur Wadessa. Des fausses accusations. Oui. Toquer l'injure public. Sango, la chef de M. Segei, Bio, Bizengi, tout ça là, on a vu ça. Parce que la diffamation, on a des preuves, qui est déjà dans la preuve. Il y a des vidéos, il y a tout. Sarah Tola TV. Plaignant ça, Zongoli kilo. Pour charger à plaignant. Plaignant l'ongoli de kilo na et tikali mam na yo na l'état. Ce qui l'état au ça na onini, etali sous plaignanté. Sarah Tola TV. Pour comprendre les lois victimes peut côté ba infiltrer. Belé. Ah, bango ba spiritiste. Nanga na to ebi ba uta baba na ba na héritier. Sarah Tola TV. Ma il fallait amélaridi Badiata mtasimbaka. Ndeba na New York wana. Edi Badiata alongwe directeur marketing a comme maître. Voilà. Comme maître, comme comment on a une fashion week qui a protéger le roi maître. Donc à ça nyonso pona e. Avec dit Badiata là la fois tika fallait à mon place fallait à zola là à s'assurer qu'il fallait à l'ali. Donc ça on a son steak qu'on revendiquer que non faut fallait à l'ongole dit Badiata. Te on dit à kolongwa tatanga na oza contre pour so dit Badiata longwe mutu ba ocha bo mafali. Sarah Tola TV. Pourquoi bon ibo kabola na batu na so za pomne dit Badiata régler dit Badiata. Il dit Badiata ça na kacha musala na ya sala azo respecter ba principe. Iwaneza hors F victime. Pour ba journaliste bino nyonso bozana bwana pomne dit Badiata na boduga. Boye ba keza hors F victime. Bwana contraté. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution e. Botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ma ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to mpe batu oyo loposo esi ebeba. Bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa batu loposo kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya ba produit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili te na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pour na éclaircir le poso na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numéro oyo plus 32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout aux amis na monde entier. Ezala en Afrique, ezala en Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba.
sala bango confiance okozala mobimba mpo loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Okay. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assure. J'ai le réel plaisir encore une fois que vous allez le liboso na bino pour nous informer bino liboso na bino pour nous repérer bino wa sangolo lenge mboka Congo ezali kotambola bande ko na biso ya diaspora. Merci pour la confiance na bino oyo boza ko manifester et belé na ba chaîne d'actualité na bino bolanda biso na toute info chaîne de valeur na bino. Et puis, vous avez biso na Saratola TV, où ils chaîne et puis Sarabino d'actualité à temps réel. Aujourd'hui, comme semaine Ebandi Sika, Tokobeta ma solo, Oyo, c'est ça qui semaine passée, Mobimba, et puis semaine la manière Oyo, information, ils allaient s'annoncer. Ça s'annonce déjà un peu trop, ça dérange un peu la communauté. De voir que le vendredi passé, tout le monde a qui arrestation, arrestation en la TikTokeuse Marie Ntumba Oyazala qui arrêté brutalement yena mobali naye et sika bakuta ki bango et sika bakanga ki bango Marie Ntumba Zala qui conduit la justice pionnier c'est-à-dire makolongulu. Et par rapport il y a ba source mususu oyo bazo mekampe ko informer biso dans makambulo lenge zali ko kendele jusqu'à maintenant plaignant dans la yete pour na assemblée de ko Marie Ntumba. Depuis vendredi, samedi, l'État s'est quitté. Dimanche, l'État s'est quitté. 2 jours. Azanakati toujours Namaboko ya l'État. Et le lundi, ce qui peut plaignant à Milaki cité à Yete, il paraîtrait à Zalina 1000% Yakokende, prison centrale Yamakala. Tous allez souhaiter Yangote, mais tous allez sengande Nabavoka ya Maria, na Yemoko, Azali concerné, Batunioso, Baïbalo Lenge Yako. Il y a arranger de façon que Marie Ntumba qui est prison à Makalate. Les gens se posent beaucoup de questions. C'est qui est le plaignant Yandeko Maria? Batbota la Israël Mutombo, Batbota la Papa Walesa, Batbazo pointer les doigts de part et d'autre. C'est qui le véritable plaignant? Nana qui porter plainte Nandeko Maria Ntumba. Batbota la émission Morondeko Gédéo Salaki récemment. En disant que Bana, il y a papa Wale Sandé Basangani pour que va porter plainte. Est-ce vrai? Ba plaignant Zali Bana, il y a papa Wale ça. De l'autre côté, on a vu même dans la page, différentes pages, il y a la polémique. Moi, il y a Marie Ntumba, il y a moi si qu'on démarrer Israël Mutombo en disant que Yende Azali Kolinga, famille Tumba, parce que bon, la famille Tumba, selon Badir, il y a notre petite soeur, moi, on a biso, de Koyaba Maria. Donc, tout ça un peu confus, tout ça, Koyebate, nani véritable plaignant, il y a Maria Tumba. Et aussi, selon les sources, on nous dit que Maria Lingi Kosenga pardonté, à lobby fois mon agara plaignant pour que Asenga pardon. Tokotangela bino, infraction nini oyo. Ba condamner les ba après avoir koyoka ye ba infraction nini oyo peut-être à kokoma tina superka et sa volonté na bisoté. De l'autre côté dans la musique il a fallu pour pas qu'il y a au moins plus ou moins 10 dates la tournée américaine. Merci beaucoup à Fali Poupa par rapport à tout ce que tu es en train de faire dans la musique à Congo. Tout ça au monde ba attaque contre eux aux mérité en côté. Il y a un petit problème dans la bureau. Il y a Fali Poupa. Nous sommes en train de voir presque tous les communicateurs et artistes Fali, Basali qui ont pointé les doigts à côté mon corps. Aujourd'hui, M. Eti Badiata, il y a les cas qui peuvent communiquer que Balingi Soute Batouba Finga Rabatnakombo a Fali. Il y a un mois si naïe, il y a chroniqueuse Nana Boutouka, Basali attaqué de part et d'autre. Jaël Cho qui est en train de révéler beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pourquoi Batounia Sobalobela Fali, Bazako s'attaquer à Nana Boutouka? C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce vrai que Nakatia
a victime wana bato bazali ko semer trouble ezali directeur na moi sinaye. Alors mesdames et messieurs, voilà, ce sont les grandes de grands sujets où débattre tout au long de notre mission. Comme vous le savez tous, notre invité c'est Madame Sarah Tola à répondre à ma question d'Abisso et puis de analyser ma ici à Tofinga raté. Mais quand il s'agit d'analyser sur tous les plans, de côté à à fond. Pour analyser. Bon lundi, bon début de semaine à toutes et à tous. Je vous aime beaucoup. Bon lundi, on a Sarah Tola TV. Bon lundi, on a toute info. Sarah Tola, bonjour Boni. Bonjour Papa Dona. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Nabatouba, on a toute info et puis na Sarah Tola télévision. Voilà, Sarah, je crois que Bisson Balé semaine passée, Tokabona qui depuis mercredi ou mardi, il alors pendant la semaine, Marambulika qui toujours qui était en et aller revend les choses aujourd'hui nous moni semaine et bandi boy côté kuna maria fois qui ne makala côté boy bata moto ba salate boy bazo kanga ba semaine comment ça s'annonce déjà c'est noyo moni zo ko s'annoncer ngeni. En fait, Tosi ministre de la Justice à Sika, Azomeka quand même pour remettre ma cambo en ordre. Bien. Il y a un autre monde à problème comme il belé. Arrestation, ma cambo belé parce que toi revivre peine à bon tabalé, tu comprends que l'article existait, que un jour public qui m'tako c'est la on peut prison. Bah tu vas mon arrangé public c'est quoi? Te bakangela ngo ba c'est la en prison. Donc justice amboka na biso et comme ko remettre makambo na nzela yango moni ba mbilinga ba quoi que ça moi trop toujours quand tali bosse ça là azande ko ya président tout moni ba arrestation ba ba kiti ba makala ba tu ba kiti makala donc c'est à dire justice penza en tout cas son excellence monsieur le ministre Constant Mutamba coup de chapeau nzamba continuer ko battre là au sapé à musala donc ndo moni que babilo ko ananyo sezo sala ke to komo mona neti ba problème to komo kota na ba seulement na so ba loi bimi belé OK ba bimi si ba loi obi ke wana penando senti que non ba te belo ba ndoko tama na bonia masko ba osonga na aliment même ba roulage ba pesi biso autorisation filmer bango très bien a sali au tracasserie filmer que nango ba okangaye donc zo mona ke to komi siko koluka modernisation ngo baloba yango to senga to kota siko et ça se boit trouble bilo to mesala nango te mais la loi est dure mais c'est la loi on doit s'adapter. Trop bien Sarah Tola. La loi est dure mais c'est la loi parce que par le bimboka sans justice atabo senenge ne ko développer te mboka justice et on est développé. Et alors aujourd'hui ba toujours so bona da biso na ngonga o ba yebi réalité toujours nango likambo ya ndeko na biso TikTokeuse Maria Ntumba. Alors depuis vendredi, ça a arrêté, samedi, dimanche, l'État ça l'a quitté. Et aujourd'hui, Sarah Tola, par rapport à l'information, il paraîtrait Marie Ntumba, Azaliko risqué qu'on ne sait pas. Et jusqu'à maintenant, les gens se posent la question Maria Salinini pour que Bakanga lo lenge ou Bakangela ki wana. Te ko kanga mutu lo lenge Bakangeli déjà ezandenge mutu amemele li justice. OK. Parce que justice sera brutalisé. Pour Maria za moi si ba arrestation bongo bakangango mingi miyibi ba criminel et so moni moi si ba memi que sans li pas passer ka brutaliser bango. OK aboya ikokende abale ba memi siko par force parce que bango ndo mona bango na so ba yo kango ba koma olinga ku mutaye bateke ba yo kango ba biso ka eza justice ba tangelo parquet aboya. Et voilà. Garder silence to kende mutuka boy soko sengi bango document pe ba l'action document soko za maele OK c'est pour si bango na se changer so ba kutaki on nda wala non la telamba bien poso kende ba vous permettre yo se changer la talipa OK oza muyibitin OK so moni mutu ba brutaliser bongo ba kene makolongolo c'est que aluka qui a défié justice aboye kokende zala na okete na bakotoka yo ndenge oyo zaleli ba peso swatata on la zali papa te. Très bien. Donc parce que ba même personne bakangi eza même procédure nga zaki nango ya mamba fali hein. OK. Nga bakutanga na sa bacha na wenze na sa provision na zikida. OK. Na monaka moko na gauche moko na droite parquet palais de la justice ko paniquer te continue sa bacha na yo. Surtout si au côté na mutuka wana ya rouge yo biloko na ekoti na mutuka to sani to landana
et bon on ça démarre et yo mbala moko mali les koti mais on a arrêté na continuer ko somba biloko ba koti pe na mutuka ba ebisi papa Diego to landana to ke parquet ya grande instance. OK. Na ke na koti na mutuka ya bango to landana. Donc yo brutalisé qui bangoté. Non, j'étais d'accord. Donc ba ebiso que non ba kangi aux en état d'arrestation ou accepter au. Soka banda na enquêter banga omoni trouble est-ce que ngesa la mana wenze ba comme toka li pas peke na gauche ou eke na droite. Mais balobaka que non les fractures individuelles et pourquoi de même tout monde qui peut mobile na epe bazali comme mélanger mobile na ba kati bilamba. Kasi yango na omoni ka makam na loba o. Justice na biso azazo baté. Tanga sa biso mibeko yemo pas tambola derrière mibeko ango. Très bien. Vous comprenez? Ce qui bomoni que ba comme un niveau à interpeller mobile nae to ba réagir ne ba réagissé wana. Babi mobile nae a débarrer mutuka azao kale nzela ba kena moi sinete. Alors kale mutuka ya ba kena moi sinete. Voilà. OK. Yango ba kitaki na mutuka msu bazo benda donc naye pas ngara défier justice parce que l'infraction est individuelle bako kanga na place à mariate. Mais Sarah yoza quand même mutu oyo participer à mingi na ba conférence il y a ba droit de la femme par rapport à ba droit de la femme la manière dont ba kanga qui est bon est-ce que bino ba femme boko qui peut être côté les mélange bien que peut-être à résister qui est un peu même manière où ba kanga qui est en plein monde ma kolongo le bongo. Te ya za personne publique. Okay. Même jour bakangi maria même jour bakangi mutoyo atobola e batonga na ba fesse. OK, on t'a tobolé ton na ba fesse. Oui. Oh donc azaki na Congo ao. Azaki abakangaye na appartement na. OK. Pourquoi ba brutaliser était? Atuni document balakisi. OK. Amona ça en ordre. OK. Akomi kuna pourquoi zo tobola batu batonga ozanani naza docteur ba diplôme na ngo naza na Belgique mikanda na nga yango autorisation na nga yango. Excuse l'état pétali c'est lobby aux en ordre mais awa aux en ordre voilà donc awa si faut tobola batu batonga faut banano na ministère à justice et na ministère ya santé ouais aux autorisations ndo bandi ko tobola batu dans ce cas il pas soit qui amende na ya ufuta pour azaki na kati ya moi illégalité voilà mais biloko na e batonga na nyo sizaki correct ezaki ba tester ba tali nyo ça qui peut être dans les bons ezaka il fallait passer par la santé. OK ba tcheli amende na e ba futa bimiti. Alors na mutu ango atobola ki batonga wana comme tu l'as dit que il est comme a brutalisé qui na justice té akenda ki abima ki mbala moko. Alors nous allons total quelques infractions oyo to moni ba publier oyo bakangeli Maria Ntumba quelques infractions na meka pe ko zoyango awa balobi na biso wapi ba infraction voilà. Voilà les ont dit hein ta komi kaka publier biso en tout cas sur ces ali ils appellent le ministère de la justice. Ah, il va tweeter qui? Bah tweeter, ministère de la justice. OK, bah tweeter, OK. Voilà, balobi exhibitionnisme, injure publique, diffamation et imputation dommageable. Eh, loko Elianga. Ah bon? Na yo pe Elianga, imputation dommageable. Oh, Elianga, diffamation, Elianga, injure publique. Alors, dans tout ça, tu comprendre alors, Nani a porté Maria Ntumba plainte. Mais Maria Ebi m'a porté plainte parce que tu as Zakuna Samba qui Ebi m'a porté plainte. Moi je pense que s'il ne faut pas voiler la figure ou la face, au moment que Maria a eu des problèmes avec Bosso la politique, Israël Moutombo, Maria a eu des fausses accusations contre le pasteur Walesa, ou Azana Banana et Bazo travailler, Basal rappel la justice, Batubabo Sanate que Maria finga rappel Batou. Afinga batu injure public on appelle ba cité donc batu pe ba bossana te exhibition wana comment on nini exhibitionnisme BBL très surtout yango penande za opération infraction pénale liboso BBL ba BBL bashir est-ce que biki na mboko papa sexuelle est-ce que biki na mboko et ana batu ba ministre ba député ba comédienne ba tebele ba sala ba chirurgie wana. OK ba sala ngome ba yo sala ngo publicité te. Trop bien. Biso moto mona ke transformation oyo Sarah Zara Plabo était. Trop bien.
Sarah Sali. Attends, tout ninga na wangana. Beza opération moko très dangereuse basa la ngo publicité basa la ngo promotion. Tout le monde appelle on mutuma bo aye munene. On mususo akondi. Akolobate. Oui. Akolobate. Vous comprendre. Donc et ana kati nyonso wana ya ba dépravation de merci as influenceuses, as influencé ba leki na nini, ba koma ko katisa banzoto, ba koma ko sala boye, tout ça là ezo lié kaka infraction à liboso wana. Diffamation contre qui? Pasteur Walesa. Des fausses accusations. Oui. Token un jour public. Sango, la chèvre de Messi Segei, Bio, Bizengi, tout ça là. On a vu ça. Parce que la diffamation, on a des preuves, qui est déjà la preuve. Il y a des vidéos, il y a tout. Donc l'État soit à Kangi Moutou, on a pas si parce que on a besoin de l'effort pour comprendre que tu continues la loi. To koti penza to kotaka ngana kangi article oye bando kanga biso bata media article 359 na 360 ndeblo mi balezo kanga 359 na 360 ah OK yango nde kanga elo bani papier ngweza na sana papier ngala talaka na imprimer o imprimango Ama kasi côté wala. Na moni père que to coach na loi. OK. Loi pende kotiko. Ngamo pena na moni ke ndo ba plan on nyas tout beta o nzoka bakangela ngo. Frère. Mais Sarah, to fungana mo paraté za mukiwana. Soki lelo diffamation ba ko mo sala ngo prison en jeu public ba to ngo sala ngo prison. Ngamo témoin. Mais to na mboka o Kinshasa to za ba muzeki ndinguti. Ba vivre ba tambola chaque jour na Kinshasa tous les jours. Question tourni. Ba tu peux ba ki to ça pe na ba youtubeur ou ba fingara. Matin midi soir ba tambola na Kinshasa. Le problème c'est quoi? Mais justice c'est monsieur Zaki large. OK. Ministre na biso Sika Papa Constant Mutamba a auto signé ordonnance le 19 au kaka. OK. Yem ta signé a signé écoutez na réseaux sociaux, écoutez Maria en pleine guerre. Na Israël na Papa Walesa. De deux, en dehors il y a ordonnance à l'État. Pourquoi ka bakangi Maria? Bakangi Maria parce que Maria moto a diffamé Aza père de la nation qui est le pasteur Walesa. OK. Aza papa ya molimo ya bakonzi belé. Bobo sanate ke ba pasteur bakota ba na fait verti na présidence. OK. Bana na bango kuna, bana bango spirituel, bazana bana ba généraux, bana par-ci par-là en dehors ya bana baboti biologiquement. Et bana on a ba revendre te batala TikTokers moko. Zo manki papa na bango. Respect. Vous comprendre. En dehors de ça, et comme wa pipo Papa Constant Mutamba a bimisela biso ba article. OK. A signé ordonnance. Et commis parce que mon état on finga na biso na biso. Ba ministre batala bisoté. OK. Ba généraux pe batala qui paraté. Maya à se faire face à insulter moto aza lumière ya politique qui est Israël Mutombo suivi par tous les politiciens. Na plateau ya Israël Mutombo ya mbaraba ministre nyonso. Sikoyo tangu yo zo sa guerre na Israël Mutombo. Po banani batalo. Ba ministre. L'état tala yo. Parce que yo so na moto à l'état, moto aza influent na média politique Israël Mutombo. Automatiquement ba konzamboka batali. Mais comme on lobby que notre ministre Oyo Lelo Azali azongisi vraiment justice na ndinga normal. Ce qui lelo ndeko Israël Mutombo Azali figure moko fa ya ba kondi wana tout. Ce que to banaka ko banga yeto comment ko discuter na tata zo tumbo la bato to banga mais a tumboli ten c'est le problème ezaka ka tumboli ndete. Ndebi soto critiquer ye pas na do critiquer. Israël Mutombo ça une vidéo pour la dépravation ya mère. Salobi bano bozo mona na TikTok ba ne lokote. Bazo vendre illusion. Botika kolanda bango. Bakamba ola kisabino na télévision yango eza ba vi na bango te. So tuni bango bandako ba vanda bandako ba parents na bango. Donc ya zo pesa conseil. Est-ce que conseil wana eza injure afinga ki mutu? Bien parce que atanga ipe komba mutu te. C'est ça. Pourquoi ya yambaki? Vous avez un problème, mais il y a un abisio, il y a manqué qui tala ya politique. Tant que vous manqué Israël Mutombo ba Twitter kae, aza influent na politique. A Israël aussi on a TikTokers moko, bala moko ba procurer ba komotala.
TikTok so mutafingi mutombo boy. Nani o mutafingi we. Ah, c'est que l'eau est na Congo. Ah, les bimis ordonnance bokangai, dépravation de mers. Alors de l'autre côté. Talanet imaya tumbasala BBL kaloebi. Bakanga était parce qu'à l'obakati. Taloba. OK. Asala ba vidéo ti azana Tunisie yo tala TikTok te. Papa na biso le boga a filmé na sima. Papa Titan ayebi ke mam na lobeza so la sala ba vidéo ti na met hôpital ti azo matana avion azo kende. Oh, c'est vrai. Oh, oui, ouais sali. OK. Bakanga était parce que l'état au talete. Azo kipé. L'état au moins sur l'état vendre rapidement na ba TikTok ou na vendre na ba YouTube atala mam to sara mais bakanga biso chaque jour. OK. Batala bisoté. Déjà le kola yemo ka go provoquer. Yemo mi fundi baye. Voilà, c'est que tango ya fingi boso na politique. Batu babi mendeni mwana azo manquer moto au respect. Babanto Lucas ko baye Maria Zanani. Très bien. Babanto asala bibi ela sa ale bokangai. Asala yango, asala pe publicité. Yeah, bokangai. Voilà. Alors Sarato là, de l'autre côté, on a tout comprendre Marambuya Israël Mutombo. De l'autre côté balobi pasteur Wale ça c'est un homme de Dieu. Nous avons balobi to limbisa. Ce qui déjà tout le monde a ba donné les ba. Ba limbisa raso muta reconnaître sengi pardon. Non, mais tout le monde a Moïse Mbié ba finga bango, ba pasteur belé ba finga bango ba kangisa ba touté be yé pourquoi kangisika Maria Ntumba. Et bon so ibana na ba tu ba kangisi. Non mais papa go pekisa ba na. Papa moi je suis pasteur mes enfants. Non être pasteur et linko laxate que auto samibe kwa l'état t'es pas auto samibe kwa l'état pasteur bakangarai. Bien sûr. Et voilà. Donc azan obligation te que l'aura ya za papa za pasteur ba chaika musapinali sou ba finga ya tala. Et ça pasteur là censé kolimbisa. Te aza censé te kolimbisa ba limbisa moto asengi pardon. Voilà, so Maria reconnaître que papa limbisa nga etonga tolo ba phrase OK. Ndeni muninga sengi ndanya senga yu pasteur Marcelo pardon. Webi ka kendo luke na privé de Niles. Voilà. Prophète de Niles. Voilà. Ce que démarche nini ba parents ya Maria basali, to démarche nini Maria e moka salaki pour na pasteur Wale sa poto loba ke pasteur Wale sa censé limbisa. Non, aza censé te bas limbisa ra moto asengi pardon, même biso nzambe pa limbisa biso photo senga pardon. To senga ke pardon. Nzambe limbisa nga na iba ke loka moto. Alimbisi yo. Sko a limbisa ra bo limbisi et puis kobosa na te ke toza ba humain. Pasteur eza titre. Aza moto lokwa ngana yo, ana mutema yo kapasi, ana mutema holela, ana bana, soko te manzaka rozoka. Donc aza mutu, aza ange te. Aza pe na mutema na ye, mutu mso ako limbisa, mutu mso ako limbisa te, mutu mso ako c'est comme ça. Nga po dossier na nga pe lemba, fallait pardonner nga parce que papa na nga kendo luka fali. Papa na yo? Oui. Et boyo boso na papa bino. Kasoto sola teza mabete mais quand même à ça devoir na le quoi parent ya protéger moi na a que luka fallait senga pardon. OK. Donc senti que pendant yango bena ba loba que non papa maman bazaka ba parents. Ba parents pour na olembisa. Donc papa na yo akina officiellement. Loko nga na salité, na salate, na quoi na niki, ya ki osala. Fali pa yo ke. Loko papa Tant ya retirer plainte na problème est que la sco yona justice a comme ça là oh ya linga somo sa loi na voilà plaignant ça zongoli kilo pour charger à plaignant longoli de kilo na etikali mam na yona l'état ce qui l'état au ça na onini etali sous plaignanté. Mais avocat na lobby Maria lobby ya kosenga pardon soka moni kaka soka moni comment je peux dire soka moni plaignant. Alors na ba infraction so oyo ba katelier wana ayebi kaka plaignant jusque maintenant. Te ayebi omoni batu ba okose. OK. Papa dona yo ebi kinga ba sena ba marche. Takita pizote. Ebele. Takita. Ouais. OK na pena. Ngamna ba ningisa justice a Congo. Libanda mboka batu ba keti na ba mairie, ba keti na ba nini kuna France. Ba komi comme fali à grand caractère, ba zu magistrat ba matisa et miniature yaya. Ba salino eloko te. Nakenda ka makala et aggrava ka situation. Lokwa bino bolinga bo faire face contre justice. To laksabino. Donc ezanga bozoluka bo benda likamango ekoma ngambo. Te soki moni lo ba o reconnaître te mais soki conscience pene comme lo bano ke o sala e mabe senga no pardon. Alors Maya koloba ke o senga pardon pas plaignant eza faux parce que kosamba déjà tango samba oyeba mutafundi yo. Très bien.
Papa, on a besoin kutu au monde elongia mutute. Tango samba oyeba mutatunyo babanda elo aliboso komba papa komba mama so basisi biographie na suka ba otuna oyebi Monsieur Dona. OK. Oyebi dia mutafundi yote. Très bien. Oyebi Monsieur Dona te. So batunyo Monsieur Dona te so batunyo oyebi ke kosa publicité bébé les infractions au comprendre ba mon ministère public. Papa Dona so bakangi yo et comme samba. Basisi kotuno ba biographie batuna biso babandoka oyebi papa Dona bala moko comprendre Dona mutafundinga. OK. Ce qui Dona te so monika oyebi ke kofinga injure public les infractions. Oyebi ke kosa publicité à BBL les infractions comprendre que ministère public. Voilà. Donc Maria yebi mutafundi. Aza mieux placé. Maria na bavoka nae ba yebi mutafundi ba ko kanga mutavana na parquet wana te sans ye ba plaignant ezalate. Alors, na niveau de commissariat, pour n'est pas peut-être que le midi à 14h. Et selon yo, par rapport à affaire on est kendele. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce qui peut être marié tout baboy na kusinga pardon? Ah, soka boy na eza makam na bango. Donc tu demandes alors baboti na pe ba kosa lango? Te ngana senge na uto sa kutu live moko ba parents na eba sa devoir ya pour protéger mwana. OK. Pasteur Wale saza pasteur so ba kena ndaka pasteur Wale sawana. Ba ke ebse ke ba maman Maria ba libanda aoyamba bango. Mais tout le monde peut aller qui na mo azawana il paraît razali ko lo baba n'importe quoi pour Israël mutombo. Suka. Yata wangani ka finga e mesesegeza Israël mutombo te. Le ki nata nkomba bo solo na politique. Chaîne à télévision, combo émission. Voilà, donc ceux qui babona ba ko senga pardon popé ba par rapport voilà. So ba boy ko senga pardon neti ngana tina problème boy songa maman Maria na ko senga ka ouais directement faut na protéger j'ai pas le choix ouais parce que ko va na ba cacho casier judiciaire robeba belenga nyoko mi pona ba no voyager à l'aise elle quoi casier judiciaire. OK et beba ki e kangaka e kangana zui inane full na bima na Congo te pona casier judiciaire nanga so komika na aéroport eleli bakangi passeport annulé donc ndenge zawana ngana olobakaka Maya uti China auto somba biloko nae il faut bimate ka a continuer non il paraîtrait après ko kangaye na maison na yeba ba piaki. Bon, là, on n'a pas de vraies informations. Okay, cause à les ont dit parce que ceux qui ont déjà famille n'est pas na TikTok. Il allait déjà balancer tout. Voilà. En tout cas, devoir est égal à baboti. Mon boti aza balobanzo kalemba mino na été. Moi na ko ça te test mais papa ko buka mapeka. Déjà na kota là déjà ba infraction oyo kota déjà que non moi na a manqué mikolo moi na fingi mukolo bino take ba parents bokende pas ya ndeko wana ninga na bino parents bokende bo trouver solution. Voilà, affaire Maria Tumba, ça reste à suivre aujourd'hui. Ce que nous souhaitons ezali marambo le kabia akita na super KT parce que ce n'est pas très important. Nous allons parler de la musique. La musique congolaise et comme on tambola bien parce qu'en 2025, Ferrego l'a annoncé biso une grande salle Yo Arena. Ça a déjà bien bagola bazo somba billet, ça fait vraiment du bien. Alors Sarah Tola, Fali pour passer la tournée américaine. Ça plus ou moins 12 dates. Pendant qu'on a 12 dates, on a déjà le mois prochain concert et Kozala. Mais jusque là, tout le monde a ba warrior, oyo bazate en train de faire la promotion ya ba date wana. Mais tout le monde a pensé entre le warrior, comme il s'attaquer entre eux. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de stratégie tout autour? Il y a une victime, il a fallu pour pas. Et ça rapport fallait fouiller la porte mon boy. OK. Batmabe bakota. Oui, il y a passé fallait à l'époque tout le monde a battu na yemo ko ba soit na média. Bango na bango. Ba A na ba B, ba X na ba Y. Même dans le bureau, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Ndé comme il détruire bongo parce que so tali et puis bilo rango zo ya mingi ka so fallait acheba date mo ya ebele mbala moko ba charnement mo ezo ya ka ba poème mo ezo ya ka ba warrior ba incompréhension ba envoûtement mo boye. Moi je trouve que na vie
quelquefois so batu ba obengo orgueilleux ko sedara na ba pression ba tout changer comportement rien so ebi ki yango des points forts na yo so nzamba chayo orgueilleux wana chayo ka bongo tikala no ka bongo po nzamba akela wa ebi po anya chaki na ba capacité wana to ayeba ki bato ba ko entourer ba uza batu malamu te fala tika na orgueil ne wana ki alinga ba journaliste te ayamba n'importe qui te pa na ye porte a fungoli ndo moni créer ba problème ebele donc place nzamba cheyo ko corriger nzambe te so nzamba cheyo makamute ba onde toloba ke asa makasi et point fort OK aloba te et point fort pour so za ko loba munako no ngai beta libaku tom so ngai memelo problème très bien nzamba za ne loko na capacité chana via mutu moi je trouve que fallait azomona bureau ezomona bazwa maele. Et alors makambo union se botami makasi juste après annonce il y a directeur Eddie Badiata et apparemment message naïe plusieurs warriors va recevoir en bien entre autres Jaël Show va recevoir en bien c'est comme si bah uniquement peut-être pour nous se débarrasser de Jaël Show selon bah TikTok naïe pour nous kambalo parce que a décidé même que les lois attendent n'engi nata yoki mutaye ko finga fali a koloba suta ko répondre à souter est-ce que c'est une manière mais c'était comme ça pour na fali auparavant c'était comme ça OK fali ba fingi pendant des années mutaya au fingi la zalarate azala nega bongo banda kala misana yona essayer ka porte moi fungola ki fali ba finga ke lelo te kala fali ba bando finga des fois au kala depuis kala je me rappelle ça a rien changé ba tout au contraire ba si ba problème ninga embrasser ba tout ba problème et ba kisami moi je trouve que message à papa Eddie Badiata ezaki bien aloba bien parce que les lots sont motards finga na combat fali to na combat warrior on voit fali hein directement alors suprême batu ba combien ba fingela fali batu basé belé mais pourquoi quand il soit qui Jaël OK ba belé et il monte ba belé ba finga batu pour na fali tala mais pour anika essuyer pas du courage à finga di Badiata na mwasinaye. OK moi je trouve que ceux qui au fond les portes il y a quoi embrasser tout le monde il y a par rapport au code ça va infiltrer un jour vous comprenez les lois victimes peut code ça va infiltrer belé ah bango ba spiritiste nangana to ebi ba uta baba na ban héritier ce sont les enfants formés par héritier ou bien ba lubumbashi atamusi ba banana. Alors la monnaie un peu et le monde a sali un peu moi remarque c'est presque la plupart des communicateurs Jaël Show na moni bande konanga Mumbaya basa ko s'attaquer na Nana Botuka to biki Nana Botuka za moi c'est directeur est-ce que ça na moi ba makambo boza na kati wana zo comprendre balakini za so moni bazo attaquer bon c'est que bana ba problème na bango mais ko travailler na célébrité za ngambo c'est un problème hein. Place au moni célébrité za makasi ko ya au travailler te oui oza ba problème na bato belé bako bomayo ba bando finga yo bato ba ruina yo bako accuser na ba komonyo so eza lora ko za la pembe na fali eza ngambo eza charge siko ba biloko nyoso wana soto bito sangisango intérêt à fali zali exact par rapport à ba date na papa ba concert na par rapport à intérêt à fali za wa pipi zani eza na ngote. OK mais dis-moi ça comment alors bola muzobati ça comment na mamdenge bola muzoba parce que muto azo détourner ba actualité on a nyonso babenga ka ya alarme voilà bola muzoba donc fallait gagner rien mais bato mo ba gagner ba visa ba bani pe ko saboter ba data tie ba kuzuri ya ba visa ba komi ya ba yanke ba zongi naître. OK nade na visa na papa OK na déjà na France donc voilà donc on peut sa bateau babanda ko nyokola ba journaliste pour ba pesa bango visa sco raison donc Congola linga torture très bien Congola linga dictature o nyokoli nanu akembi ata 4 ans après memi poto tala ne ba memi nani o comment nani wapi et putain lo ba bien nani vient na biso nani Dadi Mola
Voilà. Après combien d'années? Banda, qu'est-ce que Banda? Na kenda pour tout. Asuka en Angola, Angola. Voyage d'Angola en Afrique du Sud. Très bien. C'est quoi les ça ce qui coûte na justice ministre la justice les lois comment sont ça ma comme ndenge longo bani. Mais tout ça toujours assister car na ba phénomène que non muta mafinga longo pas ya fali akepa ya wera alongo pas ya faire akepa hérité. Donc ba mafinga ba comme ko longo na ba orchestre ko la ba musicien. Pe ba musicien ba ko yamba bango ba ko encaisser ba on a kata ba orchestre na bango. Ba tu ba dépravé mers koleka ba musicien bazate. Ça à la hauteur il y a dépravation de mers non musiciens. Bango ba tu ba créer un groupe. Yo fingara est fingara pe ouest fingara nord. Ce sont les musiciens. Très bien. Je pense que ministre na biso la justice a omona a frappé partout. Congo toke na changement modernisation ekota. Ba bloc wana esila nango. Esila omonika ndenge ba frapper Maria. Ba frapper pe ba tebele. Parce que na TikTok on est déjà Maria, yé mon côté ya. Kasi yango na yebiso Maria kweleli ka libaka la voilà, na moment yango o écouter li dossier o ya. Alati masuma batu nyonso yé mutape yango. Yé mutamemi yango ouais. Sko ba frapper sévèrement pour biso. Tout le monde a et puis ça leçon. Idée kwekoti. Voilà. Parce que les lots kota la oui Maria kangami ba te belé bazo pointer mi c'est pas ya batu muso soit abi que tel ba enregistrer ba vidéo ya batu wana so ba finga. Te bato ko enregistrer vidéo avant ordonnance ya n'importe. Ça on a problème te. Après ordonnance ndé finga. Merci Sarato là. Je pense que on a essayé un peu de voir na mamunyo sezo le kanakata a victime avantage ya fali za nini. Tout le monde avantage à fali parce que fali za on a 12 dates aux habitants en Amérique. Et Amérique ezali Europe te ozakeno ba congolais bazana ba kolia wana ba kotondisa basala ya États-Unis ça est un peu compliqué. Alors par rapport à tout ça ce qui peut-être ba bureau ba Hollande biso tout conseil ba ko sala pour que non makambo ba zape yango batala makambo za normal ba bureau ya fali batala makambo za intérêt pour na ba conseil na bango basangana l'union fait la force bazaya opanzana basa l'effort moni mwana na tia ofinga batu bo po ebike bureau baza ya opanzana basa l'effort basangana tapo na fali basa la force parce que l'union fait la force moni bureau c'est panzani boy bureau comme na ba sous groupe parce que ndeza wana ba na groupe mais ba rappelle ba sous groupe voilà il y a 5 6 2 ba na cause na groupe moko président za na kati biso tout comme hypocrite voilà mais tous ça sont na sous-groupe moro to bomanaka auto sola ka ngai dona na tadi voilà entre temps yams na mundir bapé basa pe groupe na bango kuna soto zu information na groupe amnene to eko développer na sous-groupe yango nde bomaka ba sous-groupe e bomaka donc de basali ba ko kabwana wana ba boma fali donc voilà. Baluka moye basangana basangana po bazaki ya osangana bajaela na banga bakota te ouais donc baluka moye basangana so eza na problème mo ba owelela baboma moto na yebike ko welela libosita ba wela fali wana mo mato kita pouvoir ngande fala yo kaka ngande bon elo musu te ba wela ka fali alors so bolingi pe fali yango bo se soudé so le problème est abo cha carte on a mesa bosolo li loka mikolo ba mature bosengani ba pardon la vie continue bosali force pour que bo accompagner frère Nabidon Fali pour pas botombola eli susu d'avance que ba koyo kanate ozora jaela zolo ba botindanga na finga coloquer na finga bo voilà. Et cause a peu faux. Mais ce qui déjà que coloquer na bino boyo kanate ba bondima directement donc à profiter de ma faiblesse na bino boyo kanate ti o moni ba Mumbai lobi ke Mumbai ba sali be mission voilà je fais une émission donc parce que tant moi na zo finga batu koto azomona bazo chérir ba mona ngolo ka injustice voilà yangwana il faut bureau afali nanu e bandako ko régler ba problème na bango baza ba frère en fait. Mais si ça continue, chute a fallu comme ça là. Ah ben oui parce que nde baza wana ba ocha fali na merde
Fali a kokopona azwana ni tatika na te po bino no sont important parce que lelo na moni ba maniquer ba te belé ba lo ba Fali à suspendre Di Badiata ou bien longola soit longole Di Badiata a remplacer nani o assumer ba poste Di Badiata peu importe chamabe Di Badiata ko longwa pe mena Fali te avec combien d'années ba saline Di Badiata manika ça na raison lo ba ki orchestre on eza Di Badiata te azana raison te de ponga no te bi orchestre Fali a raison. Te pono lobi que non moyen ba te ba ko longole Di Badiata te po azu problème na ba chroniqueur ba longole po ani. OK. Pour grand problème fallait ko longole Di Badiata soit trahir. Il y a pas la trahison ba longole pas ça net ni. Trop bien. Est-ce que chroniqueur on a fallait étaler ata fallait un contrat kuna na F victime. Po ba longola directeur à marketing pour na chroniqueur moko boy. Ils ont 60 té. Donc Di Badiata ba tâche belé o ya sala pour na Fali. So ba longoli muto remplacer ba aza capable de mbongo acheli Fali poison. Voilà, avec qui va signer contrat moko boy. Ya on a biso Fali ako perdre ata mutu té na sentir na e. Ba o chai na merde. On va sentir tout ba banda. Ba important utina ba musika ba te la kae. Ma il fallait amélarer Di Badiata mtasimbaka. Nde ba na New York wana. Di Badiata a longwe directeur marketing a commis maître. Voilà. Commis maître, commis capitaine. Bon, on a une fashion week qui a protégé le roi maître. Donc, à ça, Ragnan se pose naé. Avec Di Badiata là, la fois qu'il fallait à mon place, fallait à Zola là, à s'assurer qu'il fallait à l'aller. Donc, on a son steak pour revendiquer que non faut fallait à l'ongole Di Badiata. Te, on dit à Kolongwa, t'attends à nos contre. Pour ça, Di Badiata longwe mutuba ocha oboma fali. Pour muta plus proche que les Di Badiata dans l'orchestre on a zati. Parce que jusque là on l'a été parce que peut-être ba consigne à groupe à respecter yango. Bon on les points. Bon on les trop bien ça. Ah au Dieu Di Badiata mo di en tonga fali. Wana photo senga fo ba longola e. Et toi ba directeur marketing. So ka zo respecter musala na e. To longole place ni. Etali falita. Il y a ça correct dans le groupe na place à travailler. Alors répondre na musana ezate que fara voyager na Fali atika ke bambandaka te azana Fali. À présent na poste na e alors ça la comme il faut. Oui, atika moi si na e akendaka ba ko so Fali sali 1 mois 3 mois di banda et 1 mois 3 mois di banda. Quand le regarde quoi. Est-ce que directeur marketing a sala ba tâche et Di Badiata sala? Oui, c'est ça aussi à joie. Toujours à la orchestre, toujours à la orchestre. Et dit il y aura directeur marketing à quartier latin. Azawa pi Kofi Azawapi. Voilà. Est-ce que travail il y a directeur marketing et ça na bureau ti. Et dit assumera ba poste belé. Oh batu ba comprendre te bazo ba même pas valeur nae. On dit au lobby que na moment na New York il y a a commis directeur azongi tala ninga otambola na Fali a commis maître. Côté mususu a commis caméraman. Non, mais ce sont des personnes baouti loin, baouti là depuis quartier. C'est méchant. Baouti trop. Ko ya loba na mutuka pamba boy potom suyo linga keto loba ke ba longolé. Ils en sensité. So ba longolier. Combien de bureaux les plus stables ya ba musicien na Congo c'est ya Fali. Ba bureau ba musicien nyonso ba longwa ba remplacer ba. Fali kanda zana batune. Pourquoi boni bo kabola na batuna? So za pomne Di Badiata. Régler Di Badiata. Di Badiata sana kacha musala na ya sala azo respecter ba principe. Iwane za hors F victime. Pour ba journaliste bino nyonso bozana bwana pomne Di Badiata na boduga. Boye ba keza hors F victime. Bwana contraté. Et ça aura vie privée. Et alors vie privée Di Badiata. Ce qui est na tonga batu. Et ça vie privée Di Badiata. Ce peut Di Badiata tinda ki ofinga. Et a vie privée na bino pour contraindre na F victime. Muto na ngote. Alors dans tout ça Sarah, bato bazali vraiment numéro 1 et ça ba warrior. S'il faudra lancer un message à ba warrior, il a fallu par rapport à ba date à fallu. Qu'est-ce que tu dirais au warrior? Focus ne fallait à l'obara. Baza focus. Fallait aussi longtemps Nzamba zo continuer ko élever ba problème oyara. Et ils ont raté. Surtout l'équipe pour Majael mususu pe oya. Et succès. Le problème de bota magala. C'est tambola na ba problème. OK, voilà. Oui, mais na saka analyse autant ba to kanga PDD. Na sala analyse ngabi pona nini? Comme na succès na réseau. Na auto mitu na kanga bi pona nini? Ba grand rappeur, ba grand chanteur nyonso ya Amérique. Basuka kana justice.
OK. On dirait au fur et à mesure au comme star on dirait ba problème bakisa maka et ba kanga bango na ba problème ka mama oye bara et ka ba problème ba abus violence et ka ba même yango na même Michael Jackson na liwa akoka prison ta mi kufe l'avant voilà et ça yango pour Michael Jackson pas comme pemeni ba kanga kasi do pas pour makambo ke non ya pédophilie pas même cause oye que là ça se retrouver la prison. Aujourd'hui c'est P Diddy. Donc nazomi yango nazolo ba pe makamba Jael so eleki mususu ya. Donc to s'attendre kana yango entre tabino ba warrior afali bozala focus construire bomi sombela ba bien na ba date wana nyonso ba tie place valeur obeta bosala ba sold out ba problème ezo kende succès pe kendaka. Donc bo travailler na ba problème ezo ya bozo travailler bozo somba bozo streamer bozo somba ba billet et kende bongo. Voilà, et c'est bien, merci beaucoup Sarato là. Alors, Ferrena 2025 hein, Zomoni billetterie c'est stoppé moi mouké. Ah billetterie na monnaie c'est stoppé moi mouké par rapport à Natal qui dit ba fongola billetterie vitesse ezala ki nango na sikoyo et qui na vitesse makasi mais sikoyo moi lenteur comme mais 25 ezana bato ba somba la bango ah ezana ngape na ozana ça nani na lukaka golo mo sombela nga billet ya VIP so somenga ga billet VIP otindelinga na ozana agolo ba lingo mono na lancer message golo nyos tu o Monica linga na zana concert à Papa Hervé sombela no nga vie na nga VIP otindelanga na WhatsApp na ozana faut que de kuno ke ça musala ouais non artiste mboka na biso na ozala voilà. Merci beaucoup Saratola. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, les lots lundi. Le mercredi total la évolution d'engini de makambo ya ndeko na biso ya mwasi Maria Tumezali kota. Dans les lots so Maria bimité. Il est quelle heure déjà 14 heures. Dans 2 heures. Dans 2 heures du temps. Donc jusqu'à 14 heures na Kinshasa Tolo, jusqu'à 14 heures passées des 45 minutes. Information exacte suite favorable. Suite pour la maman Maria et ça n'a noté. Donc tu sais au moins à 1h30 pour la quota là à Gobimaté. Parce que ceux qui ont la liste se commis 4 jours. 4 jours. Invité, est-ce que. Voilà, nous allons voir la suite. Comment il y a 5 jours. 5 jours. Hein? Pour nous, il y a des preuves. Parce qu'il y a des qui rassurent que ma preuve est. Il y a des rassurés que ma preuve est. Il y a patience. Il faut là pendant mon 5e jour, la MCO. Capitaine Sera Bipesa na Benganiki. Benganiki. Est-ce que moi na mbatazo qui est prison pour na yo makambo yo loba na surfali est-ce que ko tinde la biso ba preuve niki abi papa na rappelé na volant akata ayamba biso sunte ti nande na kita makala ti bobe bana ya otana bima na rage boloko donc monde dit que non mutu mo batinda en prison volontairement au félé na ayeba ki ausa buzo banaye ola signala tanga mwana Mike Sara nde bakangi osenga no pardon ko ya lokuta na yo tala na saka ba buzz ya zo rassurer rassurer nga na kitela ngo pe makalo fele casier judiciaire ebeba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la réalisation de Papa Titan. Merci à l'ingénieur Josué, bien qu'il est absent. Merci à toutes ces personnes au Bichot, sans oublier mon vieux Paul Ventour et des Bundes. Je te salue. Ça fait un très bon moment. Viens Paul Ventour et des Bundes. Je te salue. Masalangaï Kevin Lokela. Je te salue aussi. Merci Nabatunio Sobo. Continuez à collaboration d'informations à Bino. Tout info. Et puis Saratola TV. Vous allez nous retrouver prochainement. Au revoir à la prochaine. Au revoir. Saratola TV, la chaîne qui assure.